En tout cas, face à face, hein, avec Bella, de notre maman Belleville, la patronne. Hein. En tout cas, film Moro Kitoko. Moi, je dirais d'ailleurs tout ça l'effort de consommer en haut, de consommer film na biso wana. Parce que si tu consommer en haut, et ça la kitoko mingi te. To consommer en haut biso nyonso, to consommer face à face, et ça la biso bien. Merci beaucoup maman Belleville Kandi la patronne pour na film kitoko oyo pesi biso. Et ça li biso bien makasi. Ba fanatique tout balingaka Belleville Kandi. Ngana osenga bino ka eloko moko bo s'abonner lisusu na chaîne na biso et puis bo tala trop face à face. Et la film oyo écrit par maman na biso Belleville Kandi la patronne. Ndé muta komeli biso film wana. En tout cas, merci beaucoup. Tout bazuli ba Rolanda biso. Moi je dirais d'ailleurs bo pesa biso ka chance. La patronne Belleville Kandi. Merci beaucoup maman. En tout cas, merci vraiment. Merci vraiment. Voilà, merci. Bakutani nga bakitina na sefi ke bande ko benga bilanga ba benga pepela na na telefone ya pepela na kitina se bakutani na bureau ya magistrat o basololaki na ba vidéo ya batu tout o bafinga Justine Mata bala ke Justine nde bozolo bapesi nga $100 pona boma ndeko na nga na trahir ndeko na nga enga na sala moto. Ata Justine atongenga immeuble mituka o nga na zangi nde bofinga ka zanga sala boye. No sala ngote pona epela to swana te to buna to yebala kala. Ya mabe kute zate bato bafinga nga na tikala ofunda bango te. Bato ba benga nga na ba kombo nyonso na tikala ofunda bango te. Nga na sala mutu mabete, na sala motema mabete. Alors Je sais donc pas toi tu faire. acceptes de souffrir comme ça? Non, je t'en parle pour que tu m'aides, pour me dire qu'est-ce que je dois faire. boyebaki ngane mukolo ana kata ndako ngane ya boyebango. Monsieur ya c'est boyebango. Non ozamko tika pe mbongo to lambi to liet. Babi l'homme qui t'est. Ah! Jésus. Oh, Jésus m'a yélé. L'homme qui t'ira s'attachera à sa femme. Mobali ya longwe. Moi ça na ndako mobali ya koti. Sodoko banolia bafufu bo. Bakitanga po babikina makasa. Ozayi tela. Bayebi ko zane faible. Ba ti atika kalia ka fufu. Nasaka bla bisete. Oba timanga bo éviter. Il faut éviter. Éviter. Papa ça va kufa. Absanga tema kambo. Na vie. Ko sora mtu na mwasite pour un bon. Ndako eza mobali wana te. Ndako oyo zo hérité ndako eza mokolo ndako eza mwana eza mobali wana te. Na ba bêtise oya ye ko régner na ndako et puis yo zo encourager. Tout ça en bon. Tout ça en bon. Entre les nez ça casse. Alors vraiment Ni bisasa la boue. Bisasa fufu nka ucholia. Na moni. Omoni yo fufu bo sana na ndako. Mama, na moni lokote, naza pe na idée o mona te, ngai misu ngeza ya kufa. Abeli. Ondeso beli fufu le gâté. Le gâté. puis pour y bagosolo bela chef yanda. T'es chef t'es gigolo yanda. Toi gigolo numéro 0. C'est ce que oui. Tu dis. Maman, pardon. Caro Bima. Yo balé. Yo donne que ça là. Donc tu es le grand frère des décors. Et ces décors les responsables de cette oui papa n'a pas l'engagement à faire taisez-vous. C'est quoi tanti le quoi le bien yo des femmes pas. Yo za moi so za mobali. Ozemi otata na ngwazali. Tata on a l'air ka kotalo na butu atiki la kombo monter argent de poche. Vous êtes sur Top Media TV. Bonjour tout le monde, bon dimanche na biso nyonso. Nzamba malamu la musibiso lelo. Ni bakufi to on est de côté kasi na bomono. Après biso sur ce début. Na pesa message na bandeko nyonso. Bobo finga bijou la reine a teki mamé pela bijou la reine Jida. C'est pas ça.
bandeko avant kosala analyse faut koyeba source ozo comprendre jour oyo elekaki wana makambo esalamaki wana tozalaki surpris nga na ndeko na nga epela bato babimeli biso po tozoluka o partout toza na vie de recherche na likambo nini o te topesa $500 mpo bayesa biso moto akangisi epela tobandaki kobenga tobengi ti 22h30 maître alobi fo benga soki magistrat wana na ntongo mais aza na crédit te ngai mobali ya ndeko na nga wana maître avocat apesaki nga mbongo na mbongo na alongoli $10 napesi ye maître avocat tia crédit atia mega natikeli mpe mamepela $10 tosololi mpe normal nazalaki na banda bakangaki biso batambusitambusi na ville ti bayaki kokotisa mamepela na kasho ko jida oyo bino bozobenga nga na likambo nini parce que Justine alobaki tata mwasi bana tokutana na mamepela mpo tosala video tolakisa bato oyo bazofinga nga bayebake toboma moto namonaki yango eza malamu na signala epela ta Justine abengi boye epela mpe azalaki ayebaki ke Justine moto aza abengisi biso wana to bino bozobakeno jida akomema motu kudukudu ayebi place tozokende te ayebi mpe moto abengi te mama seme tokeka na parke yango ya Gombe tokomi kuno bino bomona ngo ndenge nini oza parke Gombe biloko ya intimidation mais lokola toza bato mpe esprit tokotia mpe esprit mpo toyebi likambo te nga na epela tokomprene ke eza Justine nde osalaki no babombi place moko wana nde tokutana na maître moko tomonaki ye wana tosololi na ye abengi magistrat so magistrat babengaka bakutani nga bakiti nga na se fike bandeki kobenga nga baobenga mpe epela nazali na telefone ya epela na kiti na se bakutani na bureau ya magistrat oyo basololaki na bavideo ya bato tout oyo bafinga Justine Mata balakisaki mamepela maître wana vantinga na se na nsima wana ya parke nde nakomona mobala ndeko na ngai na explike mpe problème loko ayepa aza maître ya avocat mwana ntango akombona eza te mpo na respect na ye navanda na ti 22h30 bengi bato oyo bato kosunga biso nde bango banda oloba batindela bino to na mpesa batindela bino to na orange bato moneka lokola bato baenlevaka bato wana nde ezala baenleve bino bobenga famille batinda mbongo toya kocomprendre yango te après to tovandi comment c'est possible moto apesi biso adresse wana ye moko aye te directement bato oyo baye bakanga biso toya comprendre te ezalaki Justine Mata yosala yobenga ngai mama likambo nini osali likambo nini oyo osali ngai parce que mpona kokanga mamepela nde babaki baza na vie de recherche mamepela aza star monene bokoluka ye partout bokozwa ye ekozala na kanal nanga te nasilikelaki ye makasi tite bato bozobengabenga bokanga batelefone bino boye na boye batambwisa biso ville mobimba na poka bazela mbongo batindela biso $500 mpo bayebisa biso motu nini akangaki ngai bon ike Justine nde bozoloba bapesi nga $100 mpona boma ndeko na nga na trahir ndeko na nga ngai nasala mote ata Justine atongai ngai immeuble mituka oyo nga nazangi nde bofingaka zanga asala boye nosala yango te mpona epela toswana te tobuna toyebala kala ya mabe kuta eza te bato bafinga nga natikala ofunda bango te bato oyo babenga nga na bakombo nyonso natikala ofunda bango te nga nasala motu mabe te nasalaka motema mabe te bokolimisa nga na video oyo la patron na Jérémy Chabani mwana na nga alobaki mama koleka émission te mais alingi nasala video oyo mpona explike bino bato bozoyeba te bozocomprendre te botika kosala baanalyse oyo boyebi motu na makolo te jidango bobenga nga par rapport ya nini appliqué crise nga appliqué crise te tension dérange nga tension esalaki nga lobi nango naki hôpital nakokai même pas botika koloba ba n'importe quoi. En tout cas face à face hein, avec Bella de notre maman Belleville la patronne hein. En tout cas film moko ya kitoko moi je dirais d'ailleurs tout ça l'effort de consommer yango to consommer film na biso wana parce que si to consommer yango te
et kosala kitoko mingi te to consommer yango biso nyonso to consommer face à face et kosala biso bien. Merci beaucoup maman Belvie Kandi la patronne pour na film kitoko oyo pesi biso esali biso bien makasi ba fanatique tout balingaka Belvie Kandi nga na osenga bino ka eloko moko bo s'abonner lisusu na chaîne na biso et puis bo tala trop face à face et la film oyo écrit par maman na biso Belvie Kandi la patronne nde muta komeli biso film wana. En tout cas merci beaucoup abandeko tout bazuli bakwa kolanda biso. Moi je dirais d'ailleurs bo pesa biso kwa chance la patronne Belvie Kandi. Merci beaucoup maman, en tout cas merci vraiment, voilà, merci ma chérie, ma chérie, ma fan ya Belvie TV Bella balobi mikolo oyo boza na film obe moko oyo bino boko consommer balobi face à face film na bino face à face yango wana tolambe bino biloko ya kitoko moi bozangisa kolia yango eyali te balobi pisa boro jwa boro biso boro oyo topesa eza biloko oyo tolambeli bino na kati ya film face à face botala bokozwa mateya balobi biso tolobaka ya malamu bozwa ya mabe bosala nini bobwaka babombaka obe likambo ya malamu mpe babombaka nini toli ya malamu na bela bafilme éducatif balobi chaîne éducative eye mpo na biso bokonsome yango mpe bopisa boro mpo tozwa boro bora bino bokopesa biso boyebi eza nini eza obe kotala kokommente kopartage mpo na artiste na bino bazala ntango nyonso na esengo bazala na makasi ya kosala mosala balobi mikolo oyo filme face à face eye mpo na kobongisa mabota na biso bosabone mpe na Belvie TV bokozala desi te moi bozanga bafilme eyali te. Merci na bino baconsommateur ya chaîne na biso Bella. Merci bino baconsommateur ya film oyo face à face bokozala desi te bokosepela tozala elongo na bino itokos film face à face ezote ya mabota. Hello la famille, bonjour, je pense que vous allez bien. Ouais, voilà, je viens justement on présenter bino film oyo na Congo, il y a face à face. Face à face, un film écrit par Belvie Kandi. Vous savez, pour une écriture et cinéma Congo, à Komaki Lisusu, et à continuer au Komaki Lisusu. Film au face à face, c'est un bon film que le parent, vous pouvez bien suivre avec les enfants. Vous pouvez bien suivre ces films avec toute la famille. Ces films, na katinango, ils allaient na conseil, ils allaient na orientation, ils allaient na leçon. En tout cas, vous allez vous retrouver dans ces films parce que nous retrouvons dans ces films des piliers, des icônes, il y a théâtre, il y a mboka oyo. Ba oyo ba s'exprime ka diction, ça dit du top message, ils ont passé très clairement face à face. En tout cas, le dimanche, deuxième épisode, les autres déjà dans Belvie Télévision. Ceux qui ont abonné, nous avons place pour nous aider dans le mbango et aux autres, la frère Tadingala, qui ont s'abonner pour rater le côté face à face. Pour que mon maman na biso, papa na biso, les acteurs au bino bolingaka mingi. Donc, rendez-vous déjà. Ezolega na Belvie Télévision. Allez suivre encore une fois ce film et vous ne serez pas dessus. Pour une écriture à Congo, Belvie Kandi a commis du sous à PCBiso Nyon au rendez-vous. À PCBiso Nyon au rendez-vous. La chaîne na Belvie Télévision. Wana na lobaka ezalaka Jérusalem. Jérusalem ya ba Congolais nyonso. Jérusalem ya ba artiste nyonso. Jérusalem ya bisika o bokoki kozwa kimia na Belvie Télévision. Donc Nicolas na biso nyonso film na biso on a combo ya face à face et vous ne serez pas dessus. Alors mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup, vous savez, allez suivre le film face à face et vous ne serez pas dessus. Un film écrit par Belvie Kandi. Merci beaucoup, le Salut la famille partout dans le monde, vraiment, au Bozolanda, Prince Luamba, vraiment, l'on a aussi un abino kaka, consommer, vraiment, consommer, film en abino.
face à face, film face à face, oyo vraiment yemoko Poutine écriture a commis. Film face à face oyo bomoni pena acteur bazawana roi ba modero totokani ba Gingombe ba Junior Lusaulu ba Serge Mwembo ba Gesho Spon ba Décor Ilonga ba Milololeka ba Moseka ba Marie-Jeanne ba Mariat ba Zebele ba Muchopi ba acteur baza ebele na film wana ba artiste na bino bolingaka mingi ba Lea Ndaya yemokola patron na zawana Belvi pe ba Aziza Kengume ba artiste baza ebele na film wana oyo yemoko pe président Elombe maître Faustin Soukari oyo pena a joué mon continent kata film wana bo consommango pena bo consommango massivement na chaîne abino Belvi TV aux écritures ya yemoko Poutine écriture la patrona Belinda Kandi. Vous n'allez jamais dessus. Vous consommer, vous bandez la kotala, vous partager, vous commenter, vous aimer, vous consommer au pena massivement. Vous n'allez jamais dessus. Merci. Fidèles internautes, voilà, je vous salue de partout où vous me suivez. Suivez la série Face à Face sur Belvi TV. Ma présence y est. Donc, ma présence y est. Emmanuel Tara, à partir de Kinshasa, votre artiste que vous aimez beaucoup. Je suis dans la série Face à Face. Suivez, continuez de vous abonner, likez, commentez. On est ensemble. Je vous aime beaucoup. Ouais, Ndeka Izalaka, votre film Face à Face sur Belvi TV. Donc, Balobi, film Face à Face sur Belvi TV. Na participation à Décor Ilonga, le lève du maître, Nakati. Donc, Babi Mabeza, Mabeza, film Face à Face, Bolanda, Batunyo Sobolinga, Décor Ilonga, l'élève du maître, Beau s'abonner et puis Bolanda, film Face à Face sur Belvi TV. Belvi TV, la maison du trésor, toujours. Ma fan d'abord, pour Bissot de Zara, pour Bine Bozali, autant la film Oyo, na titre Face à Face. Non, autant la Bilonga Batouba joué. Et la philosophie à filmer, idée générale, il y a Oyo a créé qui filmer Oyo, non, très belle histoire, filmer Moko, na comment on a filmé, c'est un grand scénariste, mais on a bêté le film Oyo, on a titré Face à Face, pas beaucoup. Il y a invité tous les amoureux à théâtre, hein, sans parti pris, autant la film Oyo avec intelligence. Merci. Bonjour à tous les amoureux de la culture. Je viens donc pour vous annoncer que le film Face à Face, écrit par Belvi Kandi, la patrona, est déjà en ligne. Face à Face, le titre du film. Un film très éducatif, il y a plein de leçons. Il y a Ouzouanakat, il y a film Oyo Face à Face de Belvi Télévision. Donc, likez, partagez, commentez, regardez. Ah, vraiment, à ça, je vous dis, hein, il faut même pas rater ce film. Partout tu es dans le monde là, il faut regarder ces films Face à Face, écrit par Belvi Kandi, la patrona. À tous les amoureux de la culture, je suis Junior Lusaulu et je vous demande de suivre ce film Face à Face sur Belvi TV. N'arrêtez pas de commenter, hein. Il faut partager aussi. Hein. Hey, Belvi TV là, en tout cas avec ce film là Face à Face, hein, si tu regardes pas là, c'est que tu n'existes pas sur cette terre. Hey, hey. La dramaturge Kema Poutine, l'autorité morale de l'Union sacrée des comédiens. Maman chérie a encore écrit Face à Face, une nouvelle série télévisée na Bellevue Télévision. Regardez sans vous relâcher. C'est du wow. C'est du wow. Et moi, votre humble serveur central, le Neymar de la scène, je fais partie des acteurs. Face à Face, na Bellevue Télévision. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Suivez et vous ne serez jamais déçus. Dogos, c'est des choses. Toujours. Maman est face à face.
face à face balobi film oyo eza na ba suspense ebele banani yango face à face banani yango bakutani elongi lisu na lisu minu na minu zolo na zolo pour découvrir yango vous ne serez jamais déçus. La poutine de l'écriture au babengi la patronne Belvi Kandi aye lisusu na makambo ya minene face à face bo sepela ndenga na osepela ko te bilengi ezali na Belvi TV. Hello la famille, voilà. Film na biso déjà écouté face à face. Donc déjà sur Bellevue TV bandi. Donc to kende ko consommer ango cher internaute famille bota donc to maximiser penza ba like, to maximiser penza ba nombre de vues na biso. Donc ici na banda déjà nga faites comme moi, commencez aussi. Voilà, Poutine a commis la Poutine de l'écriture. Donc a déjà mingete nae biso nyonso to kende ko consommer massivement film na biso face à face. Merci beaucoup. Je suis Papa Sergio. Je prestais dans le film Face à Face de Bellard Productions et Bellevue TV. Bokoto, botala, bo partager, bo aimer, bo liker, botala elengi ya film. Et non, on peut s'abonner au goût n'angote. Oh, Moussale Salami qui toko. Dans Bellevue TV, il n'y a pas de déception. La déception n'est pas Bellevue TV. Film face à face, le meilleur.